Ladies and gentlemen, play girls and playboys, GPS Production présente c'est quattro langa langa. Good job! Mulume, mulume yo yo. Leke la bakaji mwana mama yo yo. Les quattro tunangini. Un homme averti est en vaut deux. Le quattro, tout ça pour ya. Bon bon gars. Hein? Mutukuti na ver Engali moto Sembani video na bunde Engali moto Anemukulu mabashi vita makanyo Engali moto Soyandeke kweli era moto Engali moto kati koko bapimeleke mberiteo Engali moto Nyasasa muchelele Engali moto Ibrahim na wula kama waka Engali moto Ediwo moteka sabeke malasa Engali moto Mama loboko kama kolo loboko Engali moto Transco Freight Express Pierre Chamba Chalet Chamba Chez nous au roule en béba Nero Beleda Mamisa Loboko wana yo yo kola kiambo wapi papa Boutique Cadence Lisboa Allez, Maëlle Ndouzi Ah, Vigla Bruxelles
Abache, Javé Okota, Simono. Marie-Claire Moncade, bébé Melo, passe la terrasse, Diombe, Paris. Ouchouman bébé. De la nourriture pour vos événements? Kitunga Yamwasi est le choix numéro 1 au Congo RDC si vous cherchez à vous faire commander des vivres tels que des légumes, viande ou du poisson. Nous faisons également des paniers pour les déjeuners. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché sur l'écran si vous souhaitez être notre prochain client pour une livraison. Kitunga Yamwasi is the #1 choice in Congo RDC for ordering fresh foods such as vegetables, meat, or fish. We also offer breakfast options. For more information, please contact the number shown on the screen if you are interested in becoming a delivery client. Kitunga Mwasi ya sika eye ndeko na ngai Congolais ya RDC pe bandeko na ngai ya diaspora ozali na posa ya kosomba ba vivre frais na yo contacte biso na numéro na biso tozali koteka biloko ya kolia légumes viande poisson pe ba produits ménagères tozali pe kosala ba panier selo ba produits nyonso oyo bozali nango posa epa na biso différence yena Kitunga Mwasi yonde